Ebandeli ya weekend la mubisika nyonso bozuli baku ya kolanda Mag FM ya mokolo lelo yango ebandi mbote na bino. Génocide congolais sous le patronage ya chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Sengeli Boyoba qui table ronde monene ko zala organiser à la ville province ya Kinshasa à partir il y a le 31 mars so bozoba détail. Depuis plus de 3 décennies, la RDC, principalement dans sa partie est, est victime d'agressions armées, occasionnant des massacres et des violations graves des droits humains. Sa population subit des exactions récurrentes, telles que des viols, femmes et enfants enterrés vivants, hommes décapités, groupes ethniques détruits, villages et communautés entiers déportés, leurs terres occupées, ainsi que des millions de déplacés, causant une désarticulation identitaire. À ce jour, ces massacres au mode opératoire particulier ont coûté la vie à plus de 10 millions de Congolais, démontrant qu'il existe bel et bien un véritable génocide en RDC. Derrière ces atrocités se cachent des intérêts économiques à peine voilés, le pillage systématique de nos ressources naturelles et leur blanchiment. Face à ce silence complice, le peuple congolais se lève et se mobilise pour s'approprier le génocide et réclamer d'une seule voix la reconnaissance internationale du génocide congolais. C'est ainsi que sous le patronage du président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la SIAVAR et le FONAREV organisent une table ronde pour engager les parties prenantes à l'appropriation et à la culture de la paix. Chercheurs, leaders, acteurs institutionnels et associatifs, fils et filles du Congo vont se mobiliser autour de la thématique « Engageons-nous à l'appropriation du génocide, à la reconnaissance internationale du génocide congolais pour la promotion de la culture de la paix ». Cet événement de haute portée historique se tiendra du 31 mars au 3 avril 2025 au Centre culturel de Kinshasa. Ne pas oublier, ne jamais répéter. Commençons à guérir. Na Congo central, le gouverneur ya province grâce Bilolo azali ko s'activer pour le développement ya province o yazali ko kamba. Ba détail na commentaire oyo. Sous l'impulsion ya gouverneur ya province ya Congo central grâce Kwanga Bilolo, ba cadre pe ba agent ya bureau d'études pe investissement ya province ainsi que quelques conseillers ya gouverneur ya Congo central, balandaki lobby et l'équipe plus précisément durant 2 jours mokoka, formation moko ya mise à niveau, na domaine ya gestion, suivi pe évaluation, ya ba projet ya développement. Et Sengeli Boyeba ki formation oyo, ezalaki un objectif, ya ko renforcer ba capacité ya ba collaborateur, ya chef exécutif provincial, na oyo etali conception ya ba projet, Oyo Esengeli ezala présenté na ba investisseur en vue ya ko booster développement ya province. Ce qu'on peut attendre, c'est la conception des projets de développement parce que nous avons plusieurs idées des projets. Donc maintenant que ce soit dans le ministère, que ce soit ici au cabinet. Donc à partir du moment où nous avons des gens formés pour la conception de ces projets, et c'est un acquis. Parce qu'avec ça, il y a les bailleurs qui viennent, que nous voulons financer dans tel secteur, dans tel secteur. Vous n'allez pas leur présenter les idées des projets, vous allez présenter leurs études de faisabilité relatives à ces projets-là. Et ils n'ont qu'à voir si ces études-là sont bancables et s'ils se retrouvent. Donc ils vont investir. Il y va de l'intérêt de la province, il y va du développement de la province. Tangu Azwaki Maloba na tournaye, lors ya clôture paie avant remise ya ba brevet, na ba participant directeur ya cabinet ya gouverneur a remercié qui ba formateur. Merci pour les connaissances que vous avez transmises aux membres du bureau d'études et sans doute vos expériences également. À vous les participants, vous venez d'apprendre des choses que vous allez utiliser ici au gouvernorat et ailleurs. Et donc, je vous encourage. Et sur ce, je déclare clos cet atelier de formation sur la réalisation, le suivi et l'évaluation des projets. Ah oui, et c'est dit qu'on félicite le gouverneur Oyo à Lingi Kopé sa province naye, ba projet, il y a solo, ba projet moko capable pour na ko séduire ba investisseurs pour na développement, il y a province, il y a Congo central. Boinde Izalaka. Opération Ndobo na province ya Congo central. Le ministre d'État, ministre en charge de la justice,
azali koyoka solo ya kuluna na ville ya Boma. Badeta. Toye na cadre ya opération au gouvernement est lancée contre banditisme urbain. Babomi batu na miibi oba opéraka na ba macheti na ba arme létale ba bandi ba kuluna. Gouvernement ya mboka na bino et lancé opération Dobo Zéro Kuluna. Omonaki na Kinshasa opération yo est réussie. Boite. Kuluna esali nini? Na Kinshasa Kuluna et comme ba acte isolé. Tolobelaka ba kuluna togo attaquer binoti na ba se na bino. Ti wapi? Na ba toilette tozo kende okanga bon. Ti wapi? Lelo yo amomo. Alors awa to ki be solo ya kikuluna mwa mingi awa. Yo ki solo ya nini? Toye komema bango, totia bango na mukongo, pe toke na bango anginga. Bote? Sanction contre la kuluna ezanini. Peine de mort ezanini. Ezanini. Yo tata, yo mama, yo elenge, bate la mona na yo. Bate la nani. Yeba ete soki mwana na yo abomi, soki mwana na yo aibi na macheti, na munduki, soki police ekangi ye, yeba ete bakutia na disposition ya justice. La justice est condamnée à mort. Pe boko monaka elisusu. Tozokana. Oui, va être peine de mort et ça coexister dans l'idée na biso. Et aussi ton leva moratoire sur la peine de mort. Donc, pour le à moi, Nabino, je salimini. Pour la Nabiso audience, l'eau, tribunal, commis prononcé. Pour rendre décision avant moi, Nami Sunabi, Nabino. Voté. La victime, Azawa, Koyoka. Lobby Bakuluna Lelo bâtisseur bazali ko poursuivre formation professionnelle na bango avec impact P idéologie sous les encouragements. Il y a lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouki bazali bon commandant, il y a service national commentaire. Unité spéciale moko ya ba ex Kuluna oyo ba komi lelo ba bâtisseur de la nation bazali à l'œuvre na cadre ya stage professionnel sur chantier ya arena ya Kinshasa. Unité mususu bazali kotonga hôpital général ya Kitambo pe bazali ko réhabiliter bâtiment ya kala na arena 250 bâtisseurs bazali ko poursuivre apprentissage na bango avec impact pédologie na ba filière ebele. Voilà. Alors, nous Lobi eleki bazwaki ba encouragement ya lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant et service national. Nous avons signé un partenariat pour la professionnalisation de bâtisseurs. Ils sont en train de faire une formation sur le tas. Ils ont je dirais des infrastructures gigantesques. Kolongwa na théorie ti na pratique esika wapi ba bâtisseur misusu bazali déjà à pied d'œuvre, maçon, plombier, électricien pe misusu bazali ko s'activer na se ya regard satisfaisant
ya commandant ya service national en pleine mission d'inspection awa na ville province ya Kinshasa. Buinde izalaka. Application e-Fest ezali cadeau oyo Afriland Fest Bank CD a pesi na ba client na ye. Boye malamu na e-First, moko ya ba application web ya Afriland First Bank CD. Aux clients Afriland First Bank CD, vous allez na téléphone ya modèle smartphone, tablette, topeli sous ordinateur, yaka na lombango na moko ya ba agence ya Afriland First Bank oyo izwami pene na yo. Okozwa bongo na nzela ya message, lien oyo ezali na mot de passe na yo, pour okota bongo na kati ya application web na yo. Ozali na makoki ya consulter solde de compte na yo, okoki pe lisusu kotala historique de compte na yo, to pe lisusu relevé de transaction. Okoki kosala ba virement compte à compte, ba virement interbancaire, to pe lisusu ba mise à disposition. Et soki wana te, ozali pe na makoki ya koyeba état ya ba engagement na yo, to pe lisusu état ya crédit na yo, ya kosala demande ya chéquier na yo, pe makambo ebele. Na e-First, gestion ya compte bancaire na yo ezwami na maboko na yo. Afriland First Bank, the pact with success. Eza possible komba kolo lopango soki osali confiance na mwana mboka Ziko Mukani. Et ça lui a plaisir, papa. Pour la ébique, en tout cas, la commune le parle vraiment. Président Ziko Mukanga, Makela Lumumba, le Congolais, ils allaient accompagner au mieux vision, il y a chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Noko, avec ici au Kinois, yo Congolais, na bureau national, il y a un IPTMC. Pona koko makolo lopango na $1,500 ya pamba ozwe lopango na yo ya 20 sur 20 na quartier Mukanga 1 na commune ya Nsele to na quartier Mukanga 2 na Menkau na commune ya Maluku grâce ya opération Komakolo lopango. Sur place okokuta ba dépôt ya ciment, ba dépôt ya barre de fer, ba dépôt ya mabaya ezala pe ba forage ya minene ba groupe électrogène nyonso ezali wana sur place pona kosalisa bino botonga bandako na bino noki na facilité. Tala paysage oyo kitoko oyo okozwa yango kaka na quartier Mukanga 2 lokola na Ottawa kuna na Canada. Ebongo opération comme patron moto ya deux pneus na $1,300 ya pamba avance ezali ya $400 ya pamba moto ya 3 pneus $4,500 ya pamba avance ya $2,000 le reste futa yango malembe na délai ya 4 mois mobimba. Okogepe kosoba bus Mercedes Force ya mokwake na $30,000 ya pamba avance esali nango ya $10,000 ya pamba le reste okofuta malembe pendant 10 mois mobimba. Nyonso oyo ezali grâce ya Ziko Mukanga makila ya Lumumba Kolo Congo. Noko pona ko améliorer social ya population congolaise Ziko Mukanga asaleli bino 300 hectares ya bilanga pe maziba ebele ya bambisi oyo kosala ke lobby congolais aliangolo siko na facilité. Tala adresse ici yebana avenue Victoire numéro 42 deuxième niveau ya galerie Efra na quartier Kauka na commune ya Kalamu Oza Mobimba. Référence Are Mabaya okobunga te ozwi lopango na yo ozwi moto na yo okomi patron. Route Lukengo na province ya Kwilu tozali bongo na ville ya Kikwiti ezali kolata lele ya sika. Commentaire. Kaka ndenge bozali komona boye bisika oyo enyokola population na ndenge ya kosakana te batu ebele balela batu bakoya awa na pasi oyo ezali komonana pona pratikabilité ya nzela tolakisaki yango mikolo eleki
tozali awa na ville ya Kikwiti na province ya Kwilu, plus précisément na croisement ya baveni Lukengo pe de la clinique. Lokola kolela ya population ekomaki na matoi ya bakonzi, tala lelo oyo misala ebandi pe ekomi kosala madada avec un pacte pe idéologie. Maire ya ville a communiqué boye. Vous savez, cette avenue, c'était avant mon accession à la tête de la mairie. Nous avons toujours respecté la vision du chef de l'État de faire quelque chose pour la ville. Je sais que nous n'avons pas de matériel, mais avec le peu que nous percevons, nous pouvons faire quelque chose. C'est pourquoi nous continuons des réalisations dans notre ville. Vous les connaissez comme moi, que cette route était en mauvais état depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, avec le peu que nous avons collecté, nous avons fait quelque chose pour réhabiliter cet endroit, cet espace. Nous avons loué quand même le matériel auprès d'un individu qui a ces matériels, les engins roulants, le tracteur et le camion ben qui peuvent nous servir de recharger cet espace. Parce que cet espace, il faut le recharger. Le rechargement de cet espace, ça demande les gros véhicules. Donc ce sont des grands travaux qui peuvent faire cet espace. Mais moi, je l'ai fait avec la volonté de suivre la vision du chef de l'État. Donc, malgré que notre pays, pour le moment, est attaqué par le Rwandais, mais nous ne pouvons pas laisser, nous devons quand même continuer à appuyer les chefs de l'État dans nos villes, dans nos entités que nous dirigeons. Tala! Oyo ezali ko démontrer force oyo magazine Nabino ezalaka na yango po etikali sel moyen ya kokomisa kolela ya population na matoi ya bakonzi. Bisika nyonso bozali problème songolo pakala benga na numéro ezali affiché, contactez magazine Nabino, solution ekozoma po bakonzi bayokaka awa. O tolobaki te. Eyokani. Na quartier Verman na commune ya Mongafula ati lelo population bamelaka mai ya mabulu, libulu yango babengaka yango lufu. Badete. Tozali wana quartier Verman na commune ya Mongafula esika wapi équipe ya ba reporter na biso ekendaki pona kosalela bino constat pe kolakisa bino na ba condition nini population ezali ko vivre côté oyo. Awa problème ya makasi ezali nde problème ya mai pour depuis quartier oyo existaka atati yo ya régie des omoko nanu ekota awate po bazwa mai ya komela bayaka na source oyo bozali komona babengaka yango mai ya lufu ndenge bazali kotoka boyo imagine yango nde mai bamelaka vraiment bino moko tala na ba condition nini bazali kozwela mai yango na micro na biso ba communicaki boye langa toko kufa na bana toma kama bieza na ngote luve pola luve mabe tala na posa maya ondeza tela cheki bona libanga oyo libanga weza na se awa libanga oyo zana fongola yoka chambre mabe tala chakuna tabe na bio tala kote mai uta tala pena mai tomela maya mabe maya pass mabumu awa balevi namoni botie likasa mola katina likasa lezeni likasa la katiba zelu te sobo tiki ka bo bazelu wana nyose ebima na ngokana base bo melela mali do foto cha likasa na po ebate na bazelu wana na basali te luka ya peso ka tondi kuna barriere za te plein do koto nyonso tu mai mona na kanango te do fazula mo pena position bato bako ya awa ba canaliser pena nzela mai bien po batongela biso mai tozala bien boye na mboka tozana Kinshasa boye pona nini kwa tozana mboka boye bato tozana Kinshasa yango boye Kinshasa biso toyebaki mai ezala na mboka mai ezala na luboso lupangu makamyo ezala ka bien mais oyo tala peza boye oh mboka to Kinshasa tolembi pardon bobongisela biso mai bocheso te ba forage ata boye te bangomba toko basute papa baimora ita pota libumu chaque jour pona komata bangomba oyo tolembi papa tele biso mai tona pota boye te kana posa mai na ndako te ba forage to bimisa tambongo to so mais régie des eaux a pembeni on régie des eaux a pembeni eza musika na biso eza musika kuna eza musika kota prince kasi esengeli boyeba lisusu mpo na kosokola nzoto basani bilamba
pe misala ya ndenge na ndenge o exigera mai bazalaka obligé ya kosala ba kilometre po na koya awa ti na rivière Lukaya ndenge kaka bozali komona bango boye ba famille et se déplacaka na mikumba na bango chaque jour na ndenge ya kosakana te na bangomba o ezalaka kotoyo population eleli bana bazo sokola papa koto to kende zate po ba mai na ba peme na ba lupango ezate yango to sokola na bezipa oyo voilà to batie la biso ba pompe po bana baba na kosokola na bandako ezala microbe kute bele meto mesala na ngoka to mesala na ngoka to sokola ka bongo na ba microbe na biso wana to ke kwanza na ba mitoto nyozo ba buibu meto sokola ka bo to kosala depuis que na kaso vraiment en tout cas kama penza ezali na mai eza salite moko osakana te ezala ba infection moko ya mabe atotala mai mabu oyo soki mbula ebeti mai ezobeba nango basalite mo eza te se mo akosala eza ba forage ezalaka mezili ezala bien basalela biso ba forage po to mai po esungaka biso na konika mai na kotoka mai na konika bilamba na kosala ekozala bien vraiment po mai epesa bana ba infection makasi. Bakonzi ya Régie des Eaux, papa directeur général ya Régie des Eaux, papa David Chilumba, ba défi ya korelever ezali nanu ebele neti awa na quartier Verman na commune ya Mongafula ki adi pende Régie des Eaux, foin na foin musala mabe oyo wapi. E anini? Nani aliaka mbongo ya tout puissant Mazembe Englebert Mwamba et cotisé le bon Milanga. Commentaire. Le TP Mazembe a joué la demi-finale de la Champions League au Caire en Égypte. Masasi ezali kobetama na ndenge ya kosakana te entre bakambi ya tout puissant Mazembe Englebert pe ya ministère ya sport pe oyo ya Fédération Congolaise ya Football Association. Qui dit vrai, qui dit faux. Lors de la dernière sortie médiatique naïe, secrétaire général Yaba Corbeau Frédéric Kitenge a salaki ba révélation yandenge nandenge sur indifférence Yaba Kambia sport congolais envers tout puissant Mazembe Englebert Bolanda. Pouvez-vous accepter que le TP Mazembe puisse se représenter, vous parlez très bien, c'est l'équipe qui représente la RDC, puisse se représenter la RDC et que cette RDC ne sorte aucun centime pour l'équipe de TP Mazembe. Pour quel motif? Puisque l'argent qu'on prend pour un match de l'équipe nationale de football du Congo, là l'argent sort. Mais il n'y a pas d'argent pour organiser le championnat. Il n'y a pas d'argent pour le TP Mazembe qui représente cette République démocratique du Congo dont vous parlez. La dernière illustration, c'est le sacre des filles au Maroc. Le ministre des Sports, Maître Didier Boudimbou, était présent et il a reçu la coupe en tant que représentant du pouvoir congolais. Et à ce jour, ce pouvoir congolais n'a sorti aucun centime. Parce que pour arriver là, au Maroc, et jouer cette finale que vous avez vue, l'équipe devait d'abord prendre des avions pour se déplacer, arriver là-bas, payer les hôtels, organiser les séances d'entraînement, donner les primes à ces joueuses. Et tout ça vient de la seule poche d'un individu qui s'appelle Moïse Katumbi. Et Moïse Katumbi, lui, au moins, le fait pour le bien de la République. Et ceux qui se prévalent d'être au gouvernement pour donner de l'ampleur à ce que nous faisons au nom du drapeau national, ne foutent rien. Ils bouffent cet argent. En réponse, ministre des Sports et Loisirs, le génie blanc Didier Boudimbu, a sangisaki pe bapandi sango ya Kinshasa, et sika wapi, atalisaki boye. Le tout-puissant Mazembe, je pense, en 2021, c'est le seul club congolais où le trésor public a eu à lui donner plus de 4 millions de dollars en une fois. Ça, il ne l'a pas dit. Au mois de décembre de cette année, le tout-puissant Mazembe devait aller, je pense, pour la Champions League. Ils devait se rendre en Mauritanie. Leur président, Moïse Katumbi, avait décidé de ne pas acheter les billets, qu'ils allaient perdre par forfait.
Monsieur Kitenga a contacté un de mes conseillers. Nous avons pris les billets en charge, plus de 145 000 $. Ça, il ne l'a pas dit non plus. La facture, elle est là. La liste de joueurs qu'il avait envoyée est là. On pourra mettre ça à votre disposition. Ça, il ne l'a pas dit non plus. J'ai fait le déplacement pour aller soutenir l'équipe féminine du tout-puissant Mazembe au Maroc quand elles ont gagné. L'idée était que nos joueuses qui ont fait la fierté du pays puissent passer à Kinshasa, voir les autorités leur présenter la coupe, comme ça se fait partout. Soit au chef de l'État, soit au Premier ministre. Mais nous avons vu qu'ils n'ont pas voulu que je sorte même de l'aéroport de Ndjili. On les a ramenés directement à Lumbashi pour que la coupe ne soit pas présentée. Secrétaire général, il y a tout puissant Mazembe Englebert, Asengaki ministre. Tout simplement parce qu'il dit Oyo Mikolo Yazali Koyoka solo partout, Ayo Kapé solo, il y a détournement na dossier Oyo. Nos joueurs vont en regroupement en équipe nationale. L'équipe nationale. Où je demande au ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, qui sent l'odeur de corruption un peu partout, de fouiner son nez dans le sport congolais, dans le football congolais. Il verra que là, il y a des détournements. Il y a des détournements là-bas. Natour Nayepe, patron du sport congolais, a talisi que Akoki ko poursuivre la justice, secrétaire général il y a tout puissant Mazembe Englebert, où Yazali ko accusé bango de détournement sans preuve. Il peut tomber sur un coup où il peut se faire poursuivre. Dire que nous avons détourné l'argent de Mazembe, déjà qu'il nous montre par quel mécanisme, parce que quand l'argent est payé au niveau des clubs, je donne l'exemple de Maniema Union, quand ils reçoivent l'argent du trésor public, ça ne passe pas par le compte du ministère, ça passe directement sur le compte de Maniema Union, vous pouvez vérifier ça. Comment on va détourner quelque chose qui ne passe pas par nous? Donc peut-être que c'est lui qui détourne l'argent de ses joueurs ou de son équipe. Parce que comme ça passe par lui, peut-être qu'il veut se dédouaner pour dire qu'il n'a pas reçu, peut-être. Noko, banoko, boyo kelangai, banoko, bondi milangai, qui n'a affaire Oyo, Mwamba, ici au Koti Zélo. Dossier à suivre. Est-ce que ne pas donner à Mazembe ce qui lui dit, c'est punir Moïse Katumbi, qui prouve jusqu'à présent qu'il n'est pas encore par terre? Parce que ces équipes sont en train de monter. Pour la impression, et dans la surbâche, gilet, t-shirt, Lacoste, le Nyonso, Olingi Kosala na conseiller bino pro étoile agency qualité na ninga kosakanate et puis na ba prix ya bana mboka na ancienne galerie présidentielle na commune ya Gombe na deuxième niveau soko komi na DM4 ozali mobimba kokuta héritier Lukoji les boss azali wana Olingi Kosalisa manifestation na yo songolo paka la salle d'événement ezali c'est mon concert de fête et d'événement de na yebisaka bino les prestiges o ezomi bongo na quartier Beau Marché tozali bongo na commune ya Barumbu esengeli boyebake Israël Kimasi pe Torres Atibu bazalaki na sima caméra régie finale esimamaki na yemoko le directeur technique Gelor Muya Bamata bakitoa balkama bele fils Mani na préférabino Mag FM ya moko ya lelo esili problème te